bato balobela sous Gauthier Mascotte ça montazo incriminé était sur la toile. Tant falaka ya obimisa ba vérité o eza tant au internet eza kopela moto Gauthier Mascotte mais sujet Sœur Marie le bamanango susté. Voilà. Mais tolali tolamu qui un bon menteur. Denis les scouta utaina ba buzo ba komba Sœur Marie Gauthier Mascotte a quitté. Ça koufi. Eza lokwa ba secret interne en fait. Ça va secret Bible les on a dit commandement il ne faut jamais révéler les secrets de l'autre. Sœur Marie n'est plus quand nengo bomba un secret na kazaki diabétique fallait cacher ça. Kamboy. Au moins il t'a dit a révélé bisolo au moto et baraté sur Marie Missam. Qui azaka moi si na confirmé. Mais Nathan, on a bazaki na Sœur Marie. Bazaki au vivre en cachette. Mais habiter Zalara sur quel point? Pour quelle base? Pour quel but? Pour quelle cause? Mais le Sœur Marie a Koufi. Papa Gauthier Mascotte. Avec au révélé puisque a confirmé que Kazaka moi si na bazako vivre ensemble. Ngala moni yango eza injuste pourquoi parce que eza lo wa ko tchana mito abatu ke ma misa mwazaka sérieuse té. Léon dit existait déjà que il paraît Sœur Marie mais ngala yebi ba yamba pe Sœur Marie na émission lo ba abonga na Gauthier Mascotte. Na émission mo lo ba no aza producteur nanga. Et non mobile nanga. Mais quelle était cette stratégie ou secret nini o esenga ki boza na bolingo mais en cachette pour que bo vivre na anonymat. Mobali ni na olinga moi ça leki na télévision batuni ya wangani abino aza simple producteur. C'était pourquoi secret wana ezaki nini? Donc ozomona ke lelo tango Gauthier Mascotte aleki a confirmer les bisonga amoni on mabe na moni on a ba angle belé ou soit ane loko moko ana message moko linga pesa biso. Pour la monnaie importante, ça fait 6 ans Marie Missam nous a quitté. Elle ne plus, que son âme repose en paix. Après 6 ans, Gauthier Mascotte a sa émission Tenaliwa Marie Missam. Mais après 6 ans, oui, pour révéler biso ba secret caché auto et baraté. ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération Muneno Barosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena olo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, des abonnés de Top Media Télévision. Soyez les bienvenus. Votre émission Le Code de bonne conduite qui est Bandi, Bandeko Balandi. Bobenga, Bana, Baya Kota l'émission, Ba Papa, Boya Kota la émission, Ba Maman, surtout vous les mamans, venez suivre cette émission. Elle est tellement très importante pour toute la famille, pour vous, et que vous allez vraiment elo kona esengo. Bandeko Balandi lelo, il y a somo, Mboa a su Mboate, j'ai l'habitude de Koloba, Léopard né lelo a su Léopard. Affaire Sœur Marie Missam, plus de 5 ans, si je ne m'abuse pas, depuis Maman Kenda, depuis Maman Akufa Atika Biso. Mais aujourd'hui, Internet est la mouki lissus. Cause ya liwa na ye ebimi. Makambu ya lupangu na ye o batu ebele. Baluka ko ye ba ebimi. Pe makambu ebele e komi ko la muka lissus. Je salue ba confrère nanga o nyonso na concert na biso ba yambaki ndeko na biso muto yo asali ebele na musique ya mboka oyo na kombo ya papa Gauthier Mascotte na pesi mbote oyo batu ebele
balukaka koyeba ko comprendre cette histoire, bazwa tenter mais lelo nde bato bakomi ko comprendre. Mais j'aimerais savoir c'était quoi l'objectif il y a cette émission et pourquoi seulement makambo yango eye kobima na temps oh, qu'est-ce qui est caché derrière makambo nyonso. Et je serai avec ma consoeur Sarah Tola une façon ya kosala analyse. Biso to sala kaka analyse. Nous allons révéler babiloko o Sarah do lobaka o azomona o bato misusu bazomona te ndeti bazomona mais ndeti bazomona te des fois aussi bazokoka kokoma place de singélité. Nous allons arriver et nous allons vous donner au bino besoin nango besoin. Bandeko balandi bo pesa biso litoi. Suivez cette émission jusqu'à la fin, sincèrement, vous serez étonnés. Na makambo eza awa ekobima. Rite Missam aussi ne sera pas épargné. Parce que tout autour na yepé makambo eza belé. Bandeko balandi to sala ka analyse. Le maire fan, je vous salue. Président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, je vous salue maman. Angelos Karouane, Solia Bambemba. Tata Poefa Pekato, je vous salue. Jenny Beta Industriel, je vous salue aussi, madame. Mama Passa, je vous salue. Nani Moussousou, Célia Kinkela, je vous salue. Rose Bonga, Pamela Kabea, Wetu, Edwige Kalala, Papa Ediem K, Général KS. Boza tellement ébélé na Fatou Dukanti yekuto eratakate na maman Makiala Kumba. Voilà, donc Sol Yabambemba, j'ai un message pour toi. Sol Yabambemba, j'ai un message pour toi. You defending prophet? Yeah, na fan na kana maman prophétesse, donc c'est tout à fait normal. Donc maman prophétesse c'était nganaza Mami Spiritu. Mami Spirit. Mami Spiritu. Mami Spiritu. Donc, yes. C'est-à-dire, donc, tout est possible. Voilà, j'en profite pour dire un grand merci à ma maman. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Maman Zozo. Ah, ok. Voilà. Merci beaucoup. Maman Bijou Ketani, maman 90%. Abonga, papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup. Maman Deborah Loubanda, maman Surprise. Maman Yvette Mbangu. Les abonnés de Top Media Télévision, c'est par ici que nous commençons avec notre émission, mesdames et messieurs. Serrez vos ceintures parce que là, Tolingato décollé, bon délivre, surtout le langage moko, okofongolobe, omona, Mama Sarah, yeso alati manette, ça veut dire que Azolinga aloba makambo, Tolukato sala analyse, responsable, et justement pour vous, toute la famille, restons là. Sarah, Mbote. Ah, t'as dit, Mbote. Boni, santé, ça va? Un peu bien, vois-moi mon malam. Moi, mon malam. Voilà, ici nous voulons. Toujours forcer parce qu'il faut te éclaircir ma cam. Ok. Et j'aime votre motivation malgré les corps et aussi mais vous êtes toujours présente pour servir au moins mon salanayo. Nzambe azalanayo. La première question. Gauthier mascotte nakanisi yoka kumbwana moi trop. Lorsque tu entends parler de Gauthier mascotte, la première impression na mutu na yo oyo eye la kayo bien o ezoye la yo ezali ni tseki. Gauthier mascotte nayoka e le la producteur. OK. Mutumoko elle a produit beaucoup de personnes, beaucoup de musiciens. En fait, nakala nayoka e le la mécène mo babwa kaka. Et après on a comprendre que Gauthier mascotte a producteur. Ah OK. Mais naeba na mabanga na e le la mécène. OK. Un grand mécène quoi. Merci beaucoup. Aujourd'hui Sarah Tola, j'aimerais vous poser une petite question. La disparition de la sœur Marie Missamou et ça la bisogno so passe biso tout au lela. Bito tout au lela nganabi j'avais des larmes nandima pété. Ça fait très longtemps, ça date et aujourd'hui lorsque tu vois ces sujets encore revenir sur la place publique, tu te dis quoi Sarah? Lokola muto amaele. Bon. Na de angle na ko mona ngolo la eza buzz mutayo luka buzz na ko Marie Missamou na ko mona ngope mutayo pesa biso message donc bayo susciter lo moro o ebata mato ebité
mais grâce à émission wana to sala ba analyse to luka moyen to bimisa yango parce que c'est-à-dire na émission mususu na le kana loba na loba te po na bimisa nyonso mais na loba na tika bino na ba quai de poisson bino moko bokende ko sala ba analyse bo compléter idée o na tiki na nzela. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, Toyeba, la sœur Marie Misamu, que son âme repose en paix. Sincèrement, veuillez m'excuser, je dois du respect à ma mort. Tia Koufi, elle était une femme seule. Oyo, officiellement, Toyeba que maman Nabiso avait sa fille Yaye ou Azali de Konabiso, mais Azalaki Yemoko, na mwana na eri. Aujourd'hui, quand tu regardes l'émission Oyo, Bande Konabiso Basali, na papa Nabiso Gauthier mascotte qui confirme que Azalaki petit ami ou mobali ya maman Marie Misamu. Tu peux te dire quoi, Saratola? Kamboué. Au moins, il t'a dit. Ok. A révélé bisolo au mot et baraté sur Marie Misamu. Ok. Qui Azaka moi si n'a confirmé. Ok. Mais Nathan, on a Bazaki na sœur Marie. Bazaki au vivre en cachette. Ok. Et habité Zalara sur quel point? Pour quelle base? Pour quel but? Pour quelle cause? Mais le sœur Marie a Koufi. Papa Gauthier mascotte. Avec au révélé puisque a confirmé que Kazaka moi si nae bazako vivre ensemble. Ngala moni ngweza injuste pourquoi parce que les alors wa ko tchana mito abatu ke Marie Misamu azaka sérieuse te. Pourquoi na moment wana babala na raté? Gauthier mascotte azana mbongo. Sœur Marie pas azana mbongo ekopele mobali ki to balana. Étant une sœur en Christ, vivre dans la fornication, c'est la fornication. Yes. Vous comprenez? Yes, yes. Mamie. Spiritus. Yes. Yes. Donc, étant une servante de Dieu, parce que quand il y a des gens qui ont ça l'évangélisation, il y a côté. Donc, étant une servante de Dieu, Sœur Marie pourrait vivre dans la fornication, na papa na biso Gauthier mascotte. Ok. Ezaki akubatama anonyme. Ok. Pour le monde entier, tu es Sœur Marie ezaki femme seule. Femme seule avec sa fille. Voilà. Ngala moni yango ezaki to côté. Parce que au longoli batu eloko moko ya malamu bagardaki sur Sœur Marie. Tu es ka kufi célibataire, akana mwana femme avec enfant, azana mobile te mais l'autre toujours ko apprendre que Gauthier mascotte bazaki na relation moko na Sœur Marie. Oyo to eba kité. O mokili ezalaki une information ouais. Oh pe mokili ezalaki une information te mais ezalaki na ba Léon dit. Léon dit existait déjà que il paraît Sœur Marie mais ngana yebi ba yamba pe Sœur Marie na émission lo ba abwanga na Gauthier mascotte. Na émission moko aloba non aza producteur nanga et non mobile nanga. Mais quelle était cette stratégie ou secret nini o esengaki ki boza na bolingo mais en cachette? Bande nanga boyambaki Gauthier mascotte fa bo toutes les questions. Po eza ngana to sala analyse moyena tuno ya te pe mo tuno nga ezati. Mais to ko solo ngo mama soki ezali. Yango to solo la mais to yebite mi to pia so réponse à te mais to mi tuna. Pourquoi na moment wana Gauthier mascotte andimaki kozala na anonyme na relation moko secrète na Sœur Marie aussi longtemps que bazaki capable ya kobala na bango mibale. Secret wana ya kinini o bobombaki pour que bo vivre na anonymat. Mobali ni na olinga mwasi aleki na télévision batuni ya wangani ya bino aza simple producteur. C'était pourquoi secret wana ezalaki nini? Donc, au moment que lelo tango Gauthier mascotte aleki a confirmé les bisonga amoni on mabe. Na moni on a ba angle belé ou soit ane loko moko ana message moko linga pesa biso. Pour la moni important, ça fait 6 ans Marie Misamu nous a quitté. Elle ne plus, ouais. Que son âme repose en paix. Après 6 ans Gauthier mascotte a sala émission te na liwa Marie Misamu. Mais après 6 ans
oui, qu'on révélait biso ba secret caché au toye baraté. Ba Léon dit ça existait que babi Maraïna producteur nae. Yo banda ko nié, Marie ali banda on nié. Mais aujourd'hui, oui, qu'on vanda na qui te confirmer que vous avez une relation ya bolingo. Pourquoi cette relation est en coulisses? N'habitez pas de biso so boza na makasa ozo c'est la papa Gauthier mascotte ou tout na tellement mituna wana. Et na angle mususu pe. Na moni yango ay ko révéler biso le roman. Oh non l'obité émission wana. C'est ça le but. Il y a obimisa secret. Pour ça secret, on dit secret mo ba yo kana yo wanga na pena wanga na yo. C'était un secret. OK. Pour moi si mo tena mobali bolinga basala bolingo en cachette ya na kokate et ye banakaka. OK. Nazo exemple yanga na Diego tuzo sa bolingo en cachette mais to kokate suka la mo sarani bobini sikaka et bimaka. Batu ba yo comprendre ka pour tuzo sa ba sembla mo pinda ke to bokutani be kara na ye ngape na ye na ndenge na mais elle bokende kuna bokutani bino mibale mais tuzo ko kangoka te. Donc sembla wana bando simbate. Vous comprenez? M sourait ici là boé. Nga fona kende. To bango fo ba kende na groupe na ba mibale. Ya lo bara ote sara to kende te. Sara za mo sitika ya kende ba vina yo kanga mara. Oh ya kanga malanga to kende ponga pe amona ne no kende insécurité. Vous comprenez? To bombi to kokite. Mais ce ko yena star Marie Missamo sœur Marie Missamo que son nom repose en paix. Ba bande ko sala ndenge nini po ba surpasser ngo. Mais ça na zotika yo ozo continuer kana même logique wana quelque part wana concerne biso Pamela Chocolat atuna qui est question pour na retourner toyoka banungu et les kaka na ba réseaux sociaux na ba etando ike et pas parce que yo moto zalaka à la base ya liwa ya sœur Marie parce que boyaka kozwa moi ba problème nde maman abelaka moi motema moi tension moi estomac et puis papa Gauthier mascotte était trop clair à l'obité à l'époque elle avait une femme blanche mondele donc akokaki kobenga sœur Marie te pona ko gangela ye na téléphone donc makamwana nyonso bato baloba na baetando ke moi si mo boya Gauthier bengi ye abano gangela ye tututi elukela sœur Marie ba tension na banini ezaka lokuta par là Sarah qu'est-ce que nous pouvons comprendre biso nyonso ba au total ka ba émission ba Toto saka des fois makambu oyo basali na nzambe bayaka côté ya biso na place publique et surtout à la place des papas Gauthier mascotte ou azali un grand monsieur sur la place publique. Bon, t'as dit to saka analyse. Voilà. Pas condamné à mourir. Mais sœur Marie n'était pas vrai. Azaki vrai pourquoi parce que koyo kaba propos oyo ça montre que sœur Marie azaki deuxième femme. Azaki deuxième femme. Officieusement, elle était deuxième femme au moins. Oui. Ok. Parce que ce qui n'est papa Gauthier mascotte à Zolo Baker. À l'époque, Azaki n'a moi c'est Mundele. Mais moi si on a Mundele, je jamais que benga sœur Marie à Kebisaka. Et c'est ça version là. Ouais. Donc c'est que Azaki n'a moi c'est Mundele, Azaki pe na sœur Marie. Missam. Donc là on a encore mabe parce que azo faire on dirait image otoyebaki ya sœur Marie Missamo ezolinga bunga bunga comme bunga déjà et comme vraiment ko bunga comme on a déjà la servante de l'Éternel kondima comme ma deuxième femme oyebi ki mobali wana za na mwasi na ya mundele c'est très grave. Est-ce que ayebaka est-ce que zala qui peu important? Je ne pense pas. Tout ça, la caca doit analyser. Je ne pense pas. Ensemble, avec vous, allons-y, mollo, et puis comprendre quelque chose. Quand ça, la mission, il faut préparer le bébé. Parce que, au cours de l'émission, elle est inaperçue, mais il y a des choses qui sont inaperçues. Et tikala. À cause de ça, il y a penza, dissertation. Il y a phrase par phrase. Kolobake azaki na mwasi mundela à l'époque oyo akoki jamais ko benga sœur Marie pour Kebisaye. Donc il confirme que
azaki na basi mibale donc sœur Marie azaki deuxième femme et maman Mondele azaki mwasi ya liboso. Par là neti biso ba chrétien boye et zo lingo la biso que sœur Marie qui vrai te. OK. Donc azaki ne kaka ko sa musique mais apona ko yembela nzambe mais n'était pas chrétienne. Voilà. Il y a onde lo kizo la ça. Très bien. Donc na habité et ça analyse nanga ça n'engage que moi. OK. Et ça opinion nanga mais mutu mususu pas ko sala ngona ndenge na ye. OK. Mais ngai loka na za chrétienne. Na début à la question na otina ndenge to komeli awa. Kibonzambe zate. Et na moni kibonzambe te parce que sœur Marie ngaza la exemplaire. C'est vrai ba ki na relation moko correcte na mascotte. Mascotte c'est un bel homme. Sœur Marie c'est une belle femme. Ba ngai ba balana officiellement. Mukili moni que désormais sœur Marie za mwasi ya mututel. Ce n'est pas la première fois tout le monde a producteur à bali chanteuse. Et puis aussi il a précisé que yé na la sœur Marie Misamu bakutana na musique te. Donc bakutana donc ça ezalaki ça n'a rien à voir être producteur na kokoma mobali na ye. Contrairement na o bato babano lo bageno ayaka lokola producteur et puis après a commis mobali na ye. Or bakutana na ye na nzela ya musique te bakutana na nzela ya badon na ye oyo akendo sala na bopito nde bakutana avec la sœur Marie Misamu. C'est comme ça nde ba ya koma mwasi na mobali na zo lingana tu na yo lisusu question moko Sarah poto kende malembe moi ba point ya kosolo ezali moi ebele na kanisi ti lelo autopsie nde tinano ya sœur Marie Misamu ba présenter biso wango na noté to yo nanga nde tozabuye to yebite nini oyo emema sœur Marie Misamu na liwa ebele ba pesa ba version obino mboyebi mokili mobimba eyebi. Mais aujourd'hui Papa Gauthier mascotte vient nous confirmer que maman eloko emema ye na liwa ezali mai oyo ba tchaka ye asalaka crise lokola azaki diabétique yango emema ye na liwa. Tout autour na yango Sarah, tu peux te dire quoi Sarah? Est-ce que c'est une façon d'échapper na makambo mususu? C'est une façon de mettre en accusation peut-être bato ba traiter na hôpital wana, ou c'est une façon ya ko laksana mokili ke obino bolobaka na sœur Marie par rapport à diwana ye ezalaka yango te akufa na boy. Donc quelque part esa façon ya ko faire voir na communauté to na média parce que la plupart bato bazalo bango eza média. OK. Que bato baloba pona liwa ya sœur Marie Misamu ezaki yango te vraie version yango. OK. Mais siko nga pe pona vraie version ngo nazo sepela nango vraiment te. Pourquoi? Parce que mutasa kufi eza lokwa ba secret interne en fait. Eza ba secret Bible ezolo bana 10 commandements. Il ne faut jamais révéler les secrets de l'autre. Sœur Marie n'est plus. Quand on bomba un secret na kazaki diabétique, il fallait cacher ça. Tout ça, ba diabétique et belé, ba tu balingate, ba tu ba vie, ba secret ya santé na bango ba. Avec un secret médical. Donc akoko lo baka que non, Sœur Marie akufa na ebongo tende ba tu balobaka. Akufa liwa moko oyo ezala causé par ba médecin. Par erreur. Donc il il fallait piquer, ils ont langage mon codé, ils ont langage à sagesse. Mais biso bateau toi maël to comprendre que c'est kazara na maladie moro boé, ba pesa etonga le contre parce que bato bakufa bongo. Oui, et belé ngapé na voisin na biso papa Roger, so leki et pas na bino na mawana wana okiti mwandam o leki boulangerie. Lupango donc kangama na boulangerie papa Roger akufa peka nerere wana asali crise ba keboy na un hôpital ba tie mai minute akufi par exemple ba secret médical bato ba supporter ngo te mema bato na liwa eza lokwa ya ona loba na bato tango obelisa bana lukaka oyeba na nzoto no kisini esimba te. Voilà netinga nana bakisi mususu opesinga elengisanga bakisi mususu traumatisanga. Donc il faut le koyeba ke mwana nga apesa ke tonga ote mwana nga azora dipyrone te mwana nga so ameli diclofenac réaction nango ya rabo nga moso na meli boye réaction nango ya rabo ezaka important bato bele bakufa gratuitement ya nga so na obelisa moto basi musu bazara naïf o memi mwana na hôpital to ba maman to ba papa bolongola naïveté
omemi mwana na hôpital baopesa bakisi oyebi te ni kombo nango baotune na ndako neti nga ekomela nga deja na motu moko na ke otala ye mwana aza obela bauti na hôpital fièvre ekita te natuni nga bi bopesa ekisi ya fièvre abi touti hôpital deya bapesa ekisi moyen tobakisa eza nga bi bapesaki ekisi nini akomi baba oyo tobenga docteur c'est n'importe quoi comment docteur akotisa mwana otonga kisi oyebi kombo te donc ngai kisi nyonso docteur atobolaka na nga moko ntango papa ye oyo nini pia natanga natali boye dipyrone nga dipyrone ekotaka nga na nzoto te oyo te luka oyo similaire il faut kozala très vigilant tadi bato ebele bakufisi bana mibali basi mpona manque ya surveillance imprudence donc oke na mwana loka osala fièvre mpo hôpital mosusu ezalaka bongo bapia ordonnance te batubi mwana bamotonga fièvre te yo fo oyebisa nga mama sara mwana wana fièvre makasi toni totuba etonga tonga ya nini o dipyrone vitamine c boye wana esimbaka ye me botuba te botuba na misisa na mosisa ok ngalinga batuba bana tonga te na camarade na nga aza envie ti lelo likone baluka boye mais totanga na ye tokola na ye azaka lokolo normal likola batonga ok donc il faut ozala vigilant na makambo nyonso donc so ezalaki langage moko falai papa na biso Gauthier Mascota aloba sagement ke Sœur Marie akufa na erreur ya bamédecin eya na kisi moko oyo esupportaka état de santé na ye te bapesaka ye nde emema ye na liwa eza langage codé nous oyo biso batamayele on allait justement comprendre que bapesa ye kisi oyo fallait pas bapesa ye mais ce n'est pas à lui à faire voir biso ke Sœur Marie azalaki na diabète yango bapiaka ye kinini neti nga bakozongisa bamai wana automatiquement avant bazongisa mai faut basala yo examen ya glycémie senga yango parce que t'as dit kolala kolamuka nde naza boye nakoza nasala examen ya glycémie ya 6 mois nazali na diabète te na sucre ezalaki te na nzoto eyokanaki esiko boye hôpital te nanga nanga diabétique te batie omai okufi na 6 mois oyo nyonso tu nasali nabelaka te nakenda hôpital te ta mosusu sucre bakisamana na oyeba pitié bahôpital na biso baveye rassure yango te me mondela oyo bando na baexamen général mpo yeba bakisi nini yo ozwaka na nzoto na yo yo moko fozala na conscience ya nzoto na yo Sœur Marie nete akomaki nango est ce que ayeba ete kolobaki naza diabétique non mais déjà a expliqué na émission que mutu o ayebaki pena Sœur Marie o abano fanda na ye donc Sœur Marie aza oloba te alors non mais parce qu'elle parlait elle a bien expliqué que elle azaki na hôpital basola ki na ye na téléphone babengi pe kolonzoto tadi babengi même omoni place na oloba eza raison te parce que kolonzoto ye moko ngande na oyebaki na maladif te na diabète déjà ntango olingo perfuse nga na rappele docteur nazaka diabétique keba na mai olingo ozongisa est ce que wana ayibi eloko te rien du tout azwi te lelo aza mwa malamu voilà donc alinga ye mo pa lobaki na belaka diabète mais peut-être qu'il était faible est-ce que bakenga na yebisaka même bana même Brian na yebisaki même si je suis là ou pas si on veut te piquer par derrière faut refuser maman non ma mère n'aime pas ici pique-moi ici osokotisi mwana na motu soki mwana aza diabétique oyebisi parce que bana bakenda classe boye malade ekokoma ye na ekole apart biso neti bamarif bakomela biso baallergique a bana nyonso nga na koma nayebi ke mwana nanga abelaka oyo aza allergique na oyo bayebi déjà ke mwana nyonso asali motu mpasi fo tobengaka mama na ye voilà mwana bakoki ozongiselo ye mai na ekole akufi bakoki tuba etonga akufi fo yebisa même mwana ata aza moke ke tu es diabétique même si à l'école si on veut te perfuser il faut dire je suis diabétique. Voilà. Donc, on a comme ça, on a ceux qui sont mariés avec un diabétique, mais excuse, à quoi qu'on soit là, on a mis un gâté, ils appellent moi flou. Mais pour tout le monde, awa, na sujet pour tout qu'il y ait des scoles dans ma campagne, il y a le pango là où les bas blessent et puis, dans mon petit moment, maman, vous à côté pour nous. Coïncidence oh, que les gens, bah rumeur, bando bimaké. C'est à cause, il y a peut-être un problème côté mascotte, dans qui n'a maman,
nde memi na liwa tension wana nde asala crise est-ce que koki pe kozala moko ya oyo est obligé papa Gauthier Mascotte lelo apesa biso vraie version ya liwa ya sœur Marie Misamu pour aluka moyen a sauver po na ye na makambo oyo. Bato balobela su Gauthier Mascotte ça montazo incriminé était sur la toile. OK. Tant au falaka ya obimisa ba vérité o eza tant au internet ils a copié la moto et Gauthier Mascotte mais sujet sœur Marie le bamanango susté. Voilà. Mais tolali tolamu qui un bon menteur. Denis Leskuta utayi na ba buzo ba komba sœur Marie Gauthier Mascotte a quitté mais tolali tolamu qui est mon Gauthier Mascotte a yé na sujet. Mais rolobi makambu ya Gauthier Mascotte il y a papa Denis Les c'est lui aussi le producteur il y a papa Denis Les coïncidence wana et que yo kolobanine na 1 minute parce que les producteurs il y a pasteur Denis Les pétage bon. À peine awa auto ebisa biso ke sœur Marie atika mwana mosusu azalaka na Belgique oyo bato ebele bayebaka te nakanisi mpe kazadi atunaki Gauthier Mascotte question wana mpona koyeba mwana wana sœur Marie abotango na yo bien ndenge nini alobaki na ye eza nango lokuta ezali makambo wana ayebi yango te mais coïncidence wana makambo nyonso papa Denis Lesi abimisaka sur la sœur Marie Misamu et koyoka ete papa Gauthier Mascotte pe moto azali producteur na ye okosala moi analyse nini place wana ça. Bon na cadre d'accord là ça passe. Oh ça passe. Pour na ko incriminé te même ngamone na zawa penda tadi ata moto sola te sora contacter papa tadi na ngi ba pib na ngele kana chaîne à Sarah ata te nemi na ngele kana ngwa chaîne ya commerce. Parce que ça c'est le business. Les business c'est à cop mon sousou rando pe à cop mon sousou. OK. Par rapport à business ça peut passer à koki ko produire Denis Lessi. Mais par rapport à respect, il doit dépendre na respect, na considération, na bolingo bande couper sa mwasi na yo. OK. Tu ne peux. Ce yinga na inet mobile, na produire Denis Lessi parce que à la tisi Marie Misamu poto na salité makasi na communauté. Abimisa sœur Marie Mobulu, abimisa abota bana mususu bomba. Abimisa ye donc a humilia ye na forme nyonso. Mais soki ngai naza mwasi to mobali ya moto wana ba humilier. En tout cas même c'est pour le business c'est-à-dire na cause te ko pour na respect ya mémoire ya moto wana mémoire la personne azaki cher pananga et pas à mwasi on alinga ki mingi pour na respect wana na ko se permettre te c'est-à-dire attends soki pe babioza star ou pesanga ba view bambongo na coproduire yote. Okay. Je ne vais pas te produire. Merci beaucoup. Ça la moté et ezo sala moi patient to kokota na biso musika te pour éviter webi ke ba ya biso ka ndede za kamabe problème. Donc babilo ebimi ebele wana makamba ba musicien donc makamba ba maman mampata et tout et puis même la personne qui avait informé na papa Gauthier que la sœur Marie ne plus c'était Ferregola. C'était Ferregola, c'est comme ça. Et puis ça rapporte le moyen parce que déjà les 30 minutes déjà tout le monde les kambouya lupangu oyo Sarah. Cette affaire il y a parcelle. Oyo. Sincèrement, personnellement Tissiko n'a pas pourquoi cette émission était tout autour de la vie privée. Il y a papa Gauthier Mascotte et puis la défunte sœur Marie Misamu. N'a habité le pourquoi. Cette affaire, il y a parcelle. Et Nginda a en internet. Mais aujourd'hui, noir sur blanc, papa Gauthier Mascotte vient nous présenter une histoire pour dire, écoutez, la parcelle a été achetée par moi. Ngai na somba parcelle wana, mais to somba ngo na mwasi na ngai la sœur Marie Misamu. Na kati buku alupangu tocha 3 kombo. Kombo nanga ya sœur Marie, kombo a mwana. Mais tolobaka na kati ya mokanda ya lupango tosala la personne qui sera comme héritière ça sera l'enfant. Lokola la sœur Marie Misamu azali lisusu te azalaka lisusu te
buku lupango wana ezali na maboko ya Rit Misamu. Donc ye muto azali héritière. Qu'est-ce que tu peux dire par là, Sarah? Donc bazali moi ça mobali. Ils ont déjà confirmé asomba indako les arabes to sominda to bité to chanda kana komba bana pour ataye ozatenga na zate bana ba bénéficier na. OK. Ouais. Eza likanisimo ya bien. Mais pour les appeler question ka batuna qui yango répondre. Donc les batu bazalo bakenda kone na maboko ya Gauthier Mascotte. Eza likamba bien ou éclaircir la communauté pour te comprendre que ndako wana ezaka na maboko ya Rit. Donc Rit nda ezo hérité yango yende azwa buku lopango ndako wana. OK. Mais apparemment ndako ngo peza abandonné parce que ça va qui paranote et tout. Bon yemo lobaki alinga lisuko koma kuna te pona ba image monter ma passe par rapport ya Sœur Marie, voilà. Donc voilà. Eza likanisimo neti wana eza point moko falaka révéler na communauté parce que communauté ya kizaye mutakanga buku lopango Sœur Marie. OK. Mais analyse ni okoki ko sala mona mboka Saratola parcelle na pesi. Mama akenda oyo azalaki cher ponanga, cher pe pona mwana ona pesi lupango. Mais mokolo ya mariage Gauthier Mascotte akenda te. Ils ont dépendre en temps, invitation, air. OK. Gauthier Mascotte a un père biologique qui a hérité. Tout ce qu'on a pour papa n'a été. Sarah? Tu continues, maman. Ouais, tout ce qu'on a été. Donc, Sœur Marie Penza, j'ai amoureux était mais qui vrai azaki vraiment vrai. Ataku balobara ba vivre anonymat na discrétion ya lekina ba président de la République. Non mais elle était trop discrète, elle ne voulait pas que sa vie privée soit exposée. Donc voilà. Alors déjà temps ngala kondana mutu te so pesi invitation à fête noté. OK. Oyebi problème comme là qui était circonstance comme là qui jour à fête. OK. Toyebi peut-être so ba pesa qui est invitation ou pas. C'est ça le problème. Donc, ce cas qui n'a fait et la qui s'y pétait que les caméras m'avaient ezali, y a moi qui n'a fait mais quand il peut l'accès que les caméras m'avaient moïsa. Tant que soupe pour le pangwana, on ne sait jamais. OK. Donc, moi, il y a au côté de ma casse exacte, mais il faut qu'il cause la kenda quitter pour un problème mon coisa. Il faut qu'il cause la kenda quitter par empêchement et bâton. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Boende to lukato kabwana na mama Saratola. Ah mais une dernière question, on a 1 minute parce que on a déjà bazo service aussi. Lorsque tu regardes la configuration de cette émission, le temps donc bazoa qui pour parler de la vie privée, il y a papa Gauthier Mascotte et puis na maman Nabiso Atika Biso la sœur Marie Misamu. Est-ce que c'est une façon de réclamer quelque chose ou une façon il y a qu'au laver le main pour ne plus jamais qu'on en parle de ces sujets. Parce que maintenant, elle continue sa vie. Bon. Qu'on s'est lavé, na liwa ya Sœur Marie, et ce n'est pas le moment parce que moment wana o batuka et les cas déjà. OK. Mais but et émission là as un producteur hein. Nga quand peut-être ailleurs revelé tout sur la production zoya et tout ba concert peut-être mais il quand même qu'on révélé biso deuxième vie cachée à Sœur Marie Otoyebaïté. OK. Koyoka ke faire abenga kingai babi Sœur Marie Koufi asola kina mampata et tout. Et on a que tout autour à côté il y a ba musicien oh ba benga ya mokili. Voilà. Ya on a bien sûr que eza ba propos na enyo c'est mabe parce que mutoka nga na chrétien et comme mangati na roloba que Sœur Marie azaki vraité. OK. Apparemment azaki na ye moyembi mais azaki chrétien talinga nde ko yembela nzambe. Voilà. Parce qu'il faut employer des mots wana. Puis on a battu mususu baba frère en Christ te. Mutunyo suta yembela nzamba za frère en Christ. Mususu a grand chanteur matali ki na koma nga yembela na nzambe. Poso na koti na mokili na simba kisi na oboma batu na bora ngunda ra kuna vie à facilité. Vous comprenez? Voilà. Bon. Tu éviter ça entre parenthèses, je ne confirme pas.
ezaka analyse. Mais but pendant ya émission oyo na évité c'était pourquoi. Mais côté nanga ezaki pona ko révéler ba chose cachée au mokile ba quitter deuxième phase to deuxième vie à Sœur Marie. Okay. Alors à part ça ezo suscité nettement lo mo ezo lingi bima wana. Et lo mo ezo lingi bima maintenant on peut limiter. Mais avec le temps, biso to banzambe te ekobima nango kaka. Parce que na monde nanga but émission ngote bayo lobela mowe ya kufa pendant 6 ans déjà. Ba question et les cas qui wana mingi ezaki plus Sœur Marie, boyambi producteur, la question ezaki plus son vie privée, beaucoup plus sa vie privée. Moi aussi je n'ai pas vraiment aimé. C'est-à-dire plus de 30 minutes hein. Yatinga. Soki oyambinga na mono bando kota ba vrai privé nanga, ezaki enregistré na okata. Na loba s'il vous plaît. Sœur Marie kufa pourquoi to lobela ka vie privée. Donc apparemment ça bayo kanaki. To sola sur relation na yo na Sœur Marie. Parce que même aussi s'il faut parler des productions c'était déjà des productions aussi à Salakala, Nabafali, Bawera, Banani, et puis Nabato, avec produire aujourd'hui des Jaël, polémique Ezali entre Jaël, Naba Gloire et Olangi. Mais en soi, je dois du respect na bande konanga ba confrère na ba consoeur nangana non bango ba futi bango mbongo tadi ngana kondana nga ba journaliste basali musala na bango non nous avons une grande partie il y a responsabilité lorsqu'on passe comme ça à la télé. Je sais qu'il y a les noms dits oyo ke yo eroye na consulter yo papa conducteur ya émission nanga ndetinde na sala ki sala je commence ici pour la silisa la silisa non maman soki muta futinga mbongo nanga ça sala donne n'importe quoi non ba journaliste ba sala le hôtel so muta futinga mbongo nanga Sarah émission nanga na nito lobela kaka sujet ya vie privée nanga tout nanga ba question oyo papa libenga na poche non ça mama. Mais je dois évaluer aussi et pour na sala donc état de lieu pour na ba question na soki et que compromettre na musala na lobby ça va pas question les questions étaient bien posées. D'ailleurs pour moi que les questions étaient bien posées question o ya retourna e bit ya émission o yelelo eza nini batuni yango te parce que émission ya qui très bien calculé eza ba question belé eza na ba flou batuni était. Donc émission a bien calculé et vous promettre à tel moment donc basali oh ya senga ki ba oh ba journaliste basali parce que beaucoup plus je vis qu'ils étaient beaucoup plus dans des polémiques et tout des choses comme ça. Toi jugé mon tete condamné mon tete dernier mot pour toi Kabona. Bon en fait mutu na mutana ba réalité na vie na ni n'est parfaite. Nous ne sommes pas là pour condamner la Sœur Marie Messam, que son âme repose en paix. On a perfection des gars dans la vie. Voilà. Voir même voir même bon des livres qu'on a sur ma caméra, tout le monde a son histoire. Imperfection en sarnaté. Donc, tout ça, c'est pour te juger Sœur Marie, ni pour te juger Gauthier Mascotte. Mais sauf que, émission ka Oya Salaki, et permettre biso peto analyser na ba ndenge na biso ne na omonele na ba coin o na moni ngezaki moi ba question mark. Donc voilà mbala simaso peut-être batu bo yambara papa Gauthier Mascotte pour me retourner la biso et moi mituna automi tourner les buts de cette émission c'était sur base de quoi? Parce que 100% de l'émission 99% c'était pour la Sœur Marie Messam. Habité révélé biso. J'ai vu aussi même dans des commentaires des gens qui déploraient mais comment vous êtes très à l'aise, vous répondez. Ce n'était pas important. Perdre une personne qui être cher et pas naïo, même si à sa koufa, méritera toujours respect, la considération de son vivant. Merci, voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous faisons rien que notre travail dans le souci de vous informer. Bon des livres, Tokabouani Awa. Merci beaucoup.